Oui, merci. Je suis Madame Jeannette Pembe. Je suis une femme congolaise. Je suis un entrepreneur. Je suis une femme paysanne. Et la présidente de l'ONG de l'Issouniazam, visionnaire et la présidente de l'ONG de l'Issouniazam. Je suis congolaise, je vous dis congolaise. Je suis internationale et nationale. Comme nous avons 26 provinces, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on entend par l'ONG de l'Isungi Yanzambe? Oui, l'Isungi Yanzambe, c'est une organisation non gouvernementale. ONG l'Isungi Yanzambe, comme vous attendez l'Isungi Yanzambe, l'aide de Dieu, nous attendons seulement l'aide de Dieu, comme la vision vient de Dieu. Et voilà pourquoi le nom c'est l'Isungi Yanzambe. Vous entendez l'Isungi Yanzambe parce que nous sommes obligés de soutenir, d'aider. Faut que la kisamotolo lenge nini aeba komi kamba aeba komi zo en charge kole azwa mutu azela kanoko tata mwasi po asalela ngai Isungi Yanzambe zana pona ko la kisamotolo lenge nini ya koki komi salela po etelobi akoma moto na kati ya bato. Voilà, eza na cadre na biso tozo sala eza cadre ya agriculture tozo la kisamotolo lenge ya kobongolisa mabele oyo nzamba atinda biso na mokili po ntango nzamba asalaka nyonso asalaka liboso mokili mabele aye kosala moto asali nyonso nde alobi na ye napesi yo mokili bongola yango. Voilà pourquoi vision ya l'Isungi Yanzambe ezali ya kobongola mabele po ete topesa yango forme pe ete moto mpe ase retrouver na kati ya mabele oyo nzamba apesa biso. Merci beaucoup. L'activité na biso eza ko se dérouler presque na 3 provinces oyo biso tozali déjà autostokoti. Tobani na province ya Kinshasa, toza na plateau à Bateke, précisément na Menkao, na village Monkene, na groupement Kingakat, na commune Malu. Et touti ko fongola lisusu na village Kinduti, où eza na commune Antele. Nde oza l'Isungi Yanzambe eza na kati ya ville province ya Kinshasa, oza pe ba femme maraîchère na différents communes. Alors, deuxième province toza na Congo central. Congo central ezali na territoire ya Kimvula. Kimvula oyo ezali territoire, mais précisément siège na biso eza na Kikosibenga oyo ezali na secteur ya Benga, groupement Kisimbu na village Kikosibenga. Mais les 3 secteurs oyo ezali na kati ya territoire ya Kimvula, ONG l'Isungi Yanzambe azali comme Lubis, Lumene na Benga oyo biso tozali lokola siège. Merci. Merci beaucoup. L'activité na biso eza ko se dérouler presque na 3 provinces où biso tozali déjà autostokoti. Tobani na province ya Kinshasa, toza na plateau à Bateke, précisément na Menkao, na village Monkene, na groupement Kingakat, na commune Malu. Et touti ko fongola lisusu na village Kinduti, où eza na commune Antele. Nde oza l'Isungi Yanzambe eza na kati ya ville province ya Kinshasa. Vous avez la femme maraîchère dans différentes communes. Alors, deuxième province, nous avons la Congo central. Congo central, les alliés dans le territoire, il y a Kimvula. Kimvula, où les alliés territoire, mais précisément, siège na biso ezana Kikosibenga, où les alliés dans le secteur à Benga, groupement Kisimbu, dans le village Kikosibenga. Mais les 3 secteurs, où les alliés dans le territoire à Kimvula, on dit l'Isungi Yanzambe azali comme le bus, le mène na benga option tozali lokola siège. Merci. Oui, mais comment on a mis ça là bozosala, que ça soit na Kinshasa to na Kimvula, surtout à Kimvula, passion wana euta wapi parce que kota la ba condition de travail c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Ya moto lobaka ete soki oboti mwana yeba kombo ya kopesa mwana. Vraiment, comme on a dit, Nzambe, yo moko zoyoka ke euti epai ya Nzambe. Me dit la vision o eutaki epai ya Nzambe, aye ko latisa ngo balobaka Saint-Esprit a se carnet kati na moto, alataki kati ya bombo ya Madame Jeannette Pembe, o yazali non natif ya Congo central, mais ako azali Nzambe apesi passion ya kokende. Kokende na esiko eza enclavé. Donc le moni balobaki na Ézéchiel, ba ko loba na Ézéchiel 36 balobi 37 s'il vous plaît. Balobi na ye loboko na ya Nzambe za likolo na atindi ya lakisi ya bi eske mikuwa oyo okoki kolobisa yango okoki kopesa yango bomona. Ezekiel alobi yondo yebi mais Jeannette Pembe alobi
oui na yebi parce que eza mabele o ya pesa ki moto bokozi ya koloba pesa ya movi alors oui na pesa moko bongola mabele yango madame Jeannette Pembe vision wana azwaki ya kokoma na Kivula elongo na mboko ya bandeko banaifi ya Kivula balobi tokende na zitaki te parce que Nzambe ayeba ko interpeller ngai nde tokitaki na mabele ya Kivula nde lolengo zomona ndenge enclavement eza na Kivula Jeannette Pembe asali ba navette kende zonga pona kotala lolenge Kivula ezali pe na kenda kana zakana mbuna na passion on est dépend Nzambe bien na kwa epselo ko moke soki Nzambe azaki na kata makambo te mwana mwasi lokola nga na kokota na bisika wana te tomoni komami tukezo kosala évacuation ba produits. À quoi bon de produire sans évacuer? Quelles sont les difficultés au Yobino Bozana yango? Monsieur les journalistes, na koye bisayo Congo eza na kitapeza na bomengo. Bomengo zo suka biso parce que eloko liboso na kati ya territoire ya Kimvula ezali nzela. Parce qu'à Kimvula on dit que lokaya et loko ezate na lokaya. Est-ce qu'on peut s'attendre de quelque chose? Na koye bisayo production o eza na nzela ya Kimvula na territoire ya Kimvula dans les 3 secteurs. Production eza makasi. Soko otali nguba otali manioc maïs ngana yebiso ke naza naïf po nzamba kabola biso tokola bateni ni akabola biso mais soki lelo na s'implanter ou bien nzamba tininga kuna se kazoba mais batunga na tinda baza kuna kende pe ko bimisa ba Israël na boumbu ya biso to kende na tali mabele na tali otali sésame tozobenga mbwengi de nani wangila tozomona mbwengi vedi milona nyoso soko oloni kuna na Kimvula yebaki ozana richesse yango tokangami kuna eza na production makasi eloko ezobomba biso eza nini question tozongela mondo lobaki soki route eza bien entretenue bakanisi production ekokita na kati ya ville ya Kinshasa pe misala ekokota mingi ba jeune bakozonga mboka po bayakende kozwa misala tozomona mboka eza okaka mboka mosusu bato baza mingi te nyonso baye na Kinshasa parce que kuna moyen bato basala production eza te bakoévacue yango lolenge nini exemple yanga moko Jeannette Pembe ya Onjeli Sungia Nzambe. Onjeli Sungia Nzambe a produit 200 sacs de maïs. Si que 200 sacs de maïs totie na ba sac ndenge ezalaka toto na ba emballage. Maintenant tokobimisa ngo lolenge nini te ko kutana na commerçant aye na mutuka na ye akumba makala si comment. Maintenant l'obligation c'était quoi? Topioto Kabola 50-50 dépôt à évacuer marchandises bima na Kinshasa yebisanga desusuma manuel labour manuel nyonso manuel na maboko na ba moyens de bord les lonzamba sali qui apesi biso 200 sacs de maïs maintenant tobi misango moto alobi pesanga 50 pesa 50 pour na transport na yezo je vous dis les autres découragés et ça là qui passe et les autres continuent comme ça là passer. Voilà pourquoi il faut tout banana dans la route de cette agricole et les engins. Les intrants agricoles, ils passent deuxième point, ils ont. Parce que les lots qu'on a loté, les lots 200 sacs, on met 50 sacs, ils continuent sur le matériel, aratoire ou bien les intrants agricoles. Mais non. Et Coca-Cola, il s'est Congo. Est-ce que dans Coca-Cola, tous les 3 secteurs, intrants agricoles, ils ont matate. Il dit, moyen d'évacuation. Comme on transport ou un personnellement, madame Jeannette Pembe, na kata Onjeli Sungia Nzambe. Avant que l'on voit tout ça, comme Kimvula, il faut le Jeep. Jeep, on a lui avec $2000 avec tout. Ma carburant, aller comme retour avec tous les séjours. Il y a avec $2000. Au Bimisi, on a bon aussi production voilà notre difficulté qui est là. Et puis les semences s'améliorent. Tous on a mécanisé l'agriculture. Agriculture, c'est la mécaniser, sa mécanisation agriculture, ça y est le côté, yango, autour la difficulté makasi, ils à côté transport, moyen d'évacuation, ils ont des routes à des cette agricole, yango des abases, tokena, bentra agricole et les semences et les boutures de Yamano. Voilà.